oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Mbote ba papa, mbote ba maman, eyenga elamu ya mois de mars o eza mois oyo tokanisaka ba droit ya basi eleka kibongo commémoration munene o eza kibongo le 8 mars date oyo to célébraka ba droit ya basi na insister ba droit pas fête ya basi mais ba droit ya basi yango wana bomoni présence na biso na plateau oyo bato ebele bamitunaki honorable Christelle akoma député national mais ancienne journaliste et loko nini aroya osala na plateau ya Sango na bandi ko remercier Sango na équipe na mobimba pour biso nde mutu to contacter bango na ebisa ki que pour na mois ya mars il faut que les hommes se donnent na combat oyo tozana ngo ya kibo mwasi yo côté na yo ko sala nini ne proposa qui est que tout ça la plateau moko eza dédié à la femme pour tout pousser ba femme mususu o bazo ça la politique mais bazo occasion le kana ba plateau à télévision té bazo courage à ko s'exprimer té alors abisenga honorable comment na robo elo rabongo c'est comme ça qu'on avait décidé ya ko ça la plateau oyo mais malheureusement pour nous comme d'habitude basi obiso to lukaki bilongia sika o babandi na politique ba ya malheureusement natango asuka toujours la même chanson ba komi na ba excuse onga moyena ye ezate onga nazo banga na ngai so na leki na te o ando finga ngai et tout mais c'est ça le leadership tolingi nini en fin de compte tolingi ba droit na biso ezala assurer tolingi ba droit na biso ezala respecter tolingi combat na biso et aboutir aux côtés des hommes ou bien finalement tolinga rabaka te la biso oya suka mibali ba décider après ba bi bon to tikeli bino moins 2% boya kozwa tolingi engagement politique tina sukate alors que dans ces genres de plateaux ndé ba talent et à se découvrir ndé toye bara qui vaut quoi mais malheureusement les femmes n'ont pas le courage de venir dans ce genre de plateau pour parler na pesi bino mbote batunyo so bolanda biso na Kinshasa d'ailleurs sous la pluie bofandi na bandaku boza partout boza na Kalamu boza na Selembao boza na Kinkole na Maluku na Ngaliema boza partout et particulièrement aussi ba ndeko na biso ya diaspora o bande koze la programme ba bengi biso mingi baza partout na France na États-Unis na Chine na Asie partout boza na Inde tolingi bino mingi et puis sans oublier na Afrika peu bande ko na biso basé belé c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer. Je vais vous présenter nos invités au Bazan Abisso na plateau. Déjà nous avons sabino que bazaba maman au bazo sala quand même fierté na musala wa politique au to sala ndenga pasi mais parmi les hommes bazo bunda pona tête na emonana et ces femmes sont à féliciter. Donc boyebi que lobby on avait célébré le 8 mars et il y avait deux thèmes. Thème aliboso ezaki thème international. Je suis de la génération de l'égalité, levez-vous pour vos droits. Wan ezaki thème international mais na Congo ape bazaki na thème au babaki congolaises et congolais, levons-nous pour défendre nos droits. Donc bozo mona partout c'est lever tout élément pour te défendre nini te défendre ba droit na biso to zonga na batem na biso mais avant ça laissez-moi quand même vous lire donc c'est vrai que c'est une émission particulière mais tout temps quand même ba journaux o ebimi lelo parce que boebi semaine passée ça qui très riche en informations to moni ba moupe ba sango ya senko ba lobi degré ya enrichissement o ba bazo mona elekeli ba wata mo butu ezara bonté babi wa moni ba entreprise mususu o bazu ba marché adresse à ta physique exacte musu asalika 2 jours existence bazu marché à 57 millions de dollars tant biso to bande ko ganga to bande ko loba me bato bando loba te to lingite mutema mabe lelo peut-être ba sango lo kwa ba lobi bato be ba comprendre to tanga le libre débat ou lobby Willy Bakonga victime de l'acharnement de l'honorable Tony Mwaba. Bon, il faut comprendre l'agitation. Mbongo ba enseignant, ils ba professeur. Au botangisa n'a pas si. S'il y a un groupe d'individus, au baliar mbongo ba enseignant, il faut pas démanteler. Donc honorable Tony Mwaba, nous te soutenons. Ça c'était le libre débat. Il y a Congo Nouveau.
FPI, des insolvables traqués en justice. Ça, c'est Patrice Kité, Bibabi Bato, Nyonso Banambongwa. Il y a FPI, Baolukabino la justice, mais Tolembi Penzembo, parce que c'est la même chose. Il y a une occasion, à tout le monde, une liste, écoute, il y a commission, il y a l'ICOCO. Lutte contre la corruption au pesa qui n'a pas montant n'a bilongi n'a pas combo sans cacher ba salé en annuaire ya bato ba na ba nyongo ti lelo non ba futate mais curieusement tout le monde a beau luka bon bozo luka bon parce que ba circuler na bon librement awa Forum de Zassi à lobby Sylvestre Ilunga invite l'homme à être allié de la femme. Ou esa phrase moreza tirée na discours ya premier ministre ou à lobby lobby na cérémonie officielle ya ba célébration ya journée ya droit des femmes. Assemblée nationale vers une rentrée parlementaire à rude épreuve. Waneza bongo la prospérité, Moutouakomi bongo, entreprise publique, voici le premier secret des partages. Donc partage ya gâteau kande boyebi honorable Kabund ba on a jeté ba on a jeté tout le monde bofandi kimia bozo kabola ba poste tout le monde mutazolo bate naïb sebino que nous avons les femmes courageuses, les femmes d'influence na ko présenter bino no banda na droite nanga. Nazabongo na maman Chantal. Bonjour maman Chantal. Bonjour honorable Christine. Maman Chantal, Nazabongo secrétaire général national, il y a SID, Aza chargé, il y a communication, Aza porte-parole, il y a SID. Maman Chantal, olembi ba plateau télévision et ozaka yomoko. Olembi te basi basé belé toko lembate parce que c'est la parole qui a franchi. Mais maman Chantal, basi basé belé mais pour ni ton a difficulté aux basi en c'est ça le problème. Basé belé mais basa wapi. Pour nani ba olingo le kana TVT, pour nani ba olingo yo ça ba débat na TVT, qu'est-ce qui se passe maman Chantal? Ba droit ngo bozo luka, ba droit ngo eza un modèle ni. Ok, merci beaucoup. Question à moi si ils ont un processus monene. Ils ont un processus, c'est aussi que bino ba oyo boza élevé en dignité, beaucoup tapé na concours wana pour que les cambia moi si ils ont d'abord pris en compte à sa juste valeur par la femme d'abord. Et après, bon influencer en tant que honorable, ils ont vraiment essayé mingi ya kozana yo na plateau lelo, bon méga peu quoi influencer ministère à genre, femme, famille, enfant et ça la canine. Parce que le mois de mars ou la journée du 8 mars, c'est pas seulement le 8 mars aujourd'hui, parce que ezali année mobimbato ewi que to célébrer ango. Qu'est-ce qu'on fait des thèmes au ezalaka? Évaluation salamara wapi? Procédure nini ezalaka, mécanisme nini basalaka pour que ba préparaka basi petit à petit ya ko intégrer problématique wana ya droit de femme. Mais maman Chantal ko intégrer problématique eza mabete mais pour la ligne copé ça ministère à genre musala makasi alors que moi si yemo copé fala ça la un pas tout le monde a que yemo copé a décidé il y a quoi avancer il y a quoi entreprendre pourquoi to lingika que ministère à genre a que kozwa bango bisika bazali pour une collaboration en ate pour maman Chantal ngana oyebiso to souffrir na papa sango to bengi basi belé ba msusu ba décommander ka lobi na butu et c'est ba raison wana ba journaliste belé ba opesa ba bi que surtout pour les femmes politiques balingi aussi la politique na modèle na bango mais là où les hommes vont bah ça va débat et tout bah yakate. Alors maman Chantal expliquez bisonyo nano comment est-ce que ministère à genre a koko pousser bateau bango moko balingi te ministère à genre a un rôle parce que y a un moyen sur l'état. Ministère à genre a un ministère Sengeli a collaboré na ba association ya basi. Ministère à genre il faut qu'il y ait une école en collaboration avec le ministère EPSP, na ba lycée, na ba école pendant l'année, a collaboré même na bino ba honorable, même peut-être bisoté parce que surtout on a ba couleur politique oh ils a peut-être favorable à la bangoté. Bino besoin a quelque chose à dire parce qu'il faut préparer la femme dès sa petite jeunesse, qu'on na ba école, qu'on faire comprendre basi que basa na rôle à jouer, ko booster basi, ko bossa na te ndeko Christelle to uti musika,
avec cette histoire de femmes. Il y a encore certaines femmes qui ont souffert de la pesanteur culturelle. Et ça peut être mususu et ça nango kaka moi mali les gens sont activer bango. Activation est na élite congolaise, en particulier ba femme élite. En particulier tous les juristes, tous les médecins, tous les avocats, tous les domaine de sa vie. Pourquoi ne pas basi déjà télémi se constituer en force pour que ba influencer base. Yo les lois honorables na funa. Ce qui le ministère agent est utilisé compétence na yo pour na koluka ko approcher basi, ko expliquer basi, ko faire comprendre bango c'est problématique et aux bien. Oui, maman Chantal, merci beaucoup pour la réponse. En attendant, deuxième invité, le 8 mars, et les cas qui lobby. Tout le monde a des activités à Kébélé, tout le monde a notamment activités officielles. Où il y a une esplanade, il y a stade de martyrs, où il y a représentation, il y a entreprise, il y a institution, Bazalaki, ministre après ça qui monaye, premier ministre à Lobaki, ONU Femmes et Lobaki. Et effectivement, quand le lobby, c'est la redondance. Donc, tous les gens chaque année, où ils ont peut-être même pas évalué. Mais 8 mars, c'est les cas de lobby. Tous les qui sont dans le quartier. Dans le quartier, non, les cas non déni. Bon, maman, moni ezel kamba passe na mawa. D'abord, na l'mina le babo. Il faut pas le la biso na 8 mars l'aspect protocolaire. Balon la biso na 8 mars na aspect moko, c'est comme si il suffit que la to sali moi aspect wana et si 8 mars c'est l'équipe aussi to gagner Paris. Et ce n'est pas ça. Il faut comprendre. Ba maman il faut ba que chaque année to le lanzalatin. Mais ba maman bazo boko la bateau ba déjà na bomengo ba sali ba entreprise à côté Bilamba le 8 mars ba opérateur économique ba comment gagner na bango mbongo et le journée à droit de femme comme une journée oyo ba opérateur économique mingi ezaka ba politicien ba oboma biso ba ngonde ba na ba entreprise ba ngonde ba sali ba maputa na Chine ba ngonde bazo ya côté ka tozo ke nesu ko soma na mbongo matembela bana na pondu pour que ba ko masu batambongo le port de panne. Ils ont valorisé la culture, ils ont mabété, ils ont moyen de communication, ils ont mabété, mais est commis dangereux parce qu'il y a comme essentiel. Moi, si a commis le problème, c'est le pan. Focaliser sur le pan. A bossani l'essentiel. Or, ngai na émission de ko maman honorable to na kitaki lobby sur terrain. Na lobby faut na vivre ndengeni basi bazo célébrer 8 mars. Na constaté que basi ebele baza informé que il y a une journée de la femme, de droits de femme, il y a droit des femmes mais journée de fête. Voilà. Pour la moitié. C'est ce que la plupart a basi baza yango. Donc bon ba ebi ke yam ko ya fête ya ba maman. Mais maman fête ya ozo fête ni. Parce que ezani to fandi to sololiti to réfléchir to lobby non, nous pouvons célébrer les acquis déjà réalisés. Comme ça, total, qu'est-ce qui reste à réaliser? Mais quels sont ces acquis? Ce qu'on lobby acquis, c'est parce que nous avons l'article 14. Mais tout ce qu'on fait, tant qu'on a les gars qui acquis l'article 14. La résolution 13. Tout ce qu'on fait, tango. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Maman Chantal, na mondri au bangolo bababi baba les acquis plein. Na so koma wana plein babi bakati ba forme na baba. Na so koma wana. Na so lobelana nous parce que tango batu batie na mutu qu'ils aient journée de fête. Ils aient déjà musala. Oh, il faut changement et là, il faut te marteler. Okay. Et puis na kati ya fête, comme batie na mutu za journée de fête, c'est que makambo ele kaka na fête nde salemi. Ozomona bana mike, bazo kota na ba terrasse, na ba bar, bazo mela masanga, ba mineur. Bazo fana na ba bar tina X temps parce que c'est la journée de la femme, ba parents, ba tiki bana, ba kenye na bango pour la journée de la femme. Bah qui ne célébrer ce qui wapi. Maman Chantal, à qui la faute? Qui est responsable de ça? Est-ce c'est l'État? Est-ce c'est les parents? Ou bien bana bango moko? Finalement c'est qui? Qui est responsable de tout ça? Nani a salaki que perception ya journée wana ezala bongo? Pourquoi la femme congolaise pense que le 8 mars il faut alata, il faut abima, il faut qu'il y ait une barre, il faut à l'angwa,
tout ça là, qu'est-ce qui a fait? Pour ceux qui t'ont posé bon diagnostic, c'est-à-dire tu as mis place sur sa problème et outil, c'est comme ça que tu as la solution. Pour vous, et outil wapi, pourquoi la femme perçoit cela comme ceci? Moi, si je percevoir en bon parce que d'abord, article 14, hein, ils ont qui utilisé pour des femmes politiques. C'est aux zones de l'élection 2006. Politique, Moutou et BBC déjà compréhension, Yamakambia Bassi. Responsabilité, Moussou Souezali na ministère à genre. Responsabilité, Moussou Souezali na élite congolaise féminine. Et ça joue rôle nangote. Peu responsabilité à mon aîné. Et ça na moi si yé moko. Parce que moi si loko la maman, loko la femme, azali ko prendre conscience te. Il y a un rôle oye azanango ya ko jouer pour le développement ya Congo. Donc il faudrait que moi si na niveau nyoso ya zali ayeba que j'ai un rôle à jouer. Parce que lelo toko changer baptême, toko sala nyoso, toko lata maputa, lobi balata ki maputa, ba fetaki, to la muki na tongo. La situation de la femme est ndenge moko. Et surtout que c'est 8 mars, ils ont célébré dans le contexte que la femme à l'est du Congo a marginalisée, constamment violée, via le commis arme de guerre. Merci beaucoup, maman Chantal. Merci pour la pertinence. Et la pertinence, il y a des propos. Merci beaucoup. On aura 2 femmes sur ce plateau. Tozana invité Nabiso Aoutoya. Maître Mimi, bonjour. Bonjour, maman Christine. Bon mois de la femme, surtout qu'au bongo la célébration en bas droit des femmes. Merci au Kouti Bisso, tous qui déjà en plein débat. Mais n'abi qu'ils ont un domaine nayo, ils en ont facile pour nayo aborder. Donc, tout le la thème oyo ils a retenu à niveau international, na thème ils a retenu au niveau national. Et puis comment la femme congolaise perçoit ces thèmes ou bien ce jour. Est-ce que pour naïeza au latiliputa au bini, au kebar, au langwe, au zoni nandaku, ou bien au maquillage, ou bien la femme doit percevoir cela na façon moussou soumettre. Olobini yeb sabsona. Maman Christelle, merci mingi, merci vraiment na Congo et Mobimba. Sango Mokondi, Israël Moutombo Bosso na politique. Merci pour l'invitation. Na pesi pembote na maman Chantal, co-débattrice nanga ya lelo. Na lobi ete bitumba ya mwasi eza bitumba liputa te. Bitumba ya mwasi eza bitumba ya maquillage te. Bitumba ya mwasi ezali bitumba ya droit ya mwasi. Bato baya liboso na biso tokuti na kati ya lutango ya makambo ya basi tozana ba leader ba leader ya bitumbango parce que ngana yeko kutango batumoko babanda yango babandi yango na mokili mobimba to ebete journée internationale de la femme. Pourquoi ba komi ko célébrer journée internationale de la femme? Donc c'est une journée commémorative otozo kanisa bitumba mwasi auti wapi a komi wapi pe azo luka kende wapi. Donc ce sont 3 questions fondamentales o esengeli tomi tunaka tango na tango tanga na eko kota bitumba oyo pona ba droit ya mwasi na kuti basi lokola ba Eve Bazaiba na kuti mama Marie-Madeleine Kalala na kuti mama Marie-Ange Lukiana na kuti mama Pakasa mama Louise Mwange ba Rose Lutombo ba mama Gina Matalatala ba mama Evelyne Mbata ba Joséphine Messombombo ba mama Losenge Julienne, voilà, maman Julienne Losenge. Eza ba maman to kuti balakisi biso ba simbi biso na loboko ba coacher biso. Pour les longues on comment ça va débat entre autres, ce sont les femmes qui ont renforcé mes capacités. Exactement. Na ba capacité on les a renforcées par les femmes. Na ko bossa na te muto asala ke ngana sala formation liboso na kutala na ba basi lokwa bazai botala na TV au vandi boye bazai ba pembeni dikangu pembeni Nathalie Misenga. En tout cas, ezalaki na cadre ya formation moko ya munene une femme apesa kabiso na époque wana. Nde na yaka kusala formation. Donc mes capacités ont été renforcées pour que ngai na yeba bitumba ona eko kota ya mwasi eza bitumba nini. Donc d'emblée vous comprendre que nazolo ba bitumba ya mwasi eza ya liputa te, ya maquillage te, ya ko vanda na bar te, et ce qui vont se rendre compte il y a une évolution par rapport ya bitumbango ya mwasi.
au début comme même dans l'école maternelle promotrice to promoteur asali cop naye azui ba maputa là tisi ba na maternelle journée non, c'est pas ça. Maintenant on a compris qu'il faut enseigner à cette fille qui est à l'école maternelle. J'ai ma petite fille, princesse Akasia Kilula, qui m'a posé la question, mamie, mais la journée de la femme, c'était hier. Hein? Pourquoi toi, tu n'étais pas habillée en panne? J'étais en pantacourt et en Lacoste. J'ai dit, ma chérie, ce combat n'est pas ce que tu as mis là-bas. C'est le droit des femmes. Entre autres, le droit pour toi d'étudier. Le droit pour toi de travailler. Le droit d'avoir un salaire, mon qu'on a pas la mibali, opportunité mon comme je parlais à une fillette de 4 ans. Oui, vous parce comprenez? Que les téléspectateurs peuvent avoir la vous comprenez? Oui, c'est ça le droit des femmes. C'est ça le droit. Tozui, comment on peut dire, résultat, si je peux le dire, partout, dans tous les pays du monde, on a remarqué que pour le même poste, moi si na mobali aleki moi si na ba avantage et même surtout au Kansara eza na Congo même na ba États-Unis même na France bazo remarquer que maman Christelle, il continue à vous croyez que thème international ba retenango kaka pona ko retenir exactement, mais ils ont déjà en fait ils font les bilans. Il y a avancé aux salama na bamboka parmi ba pays bazali na kati ya monde et puis après ils vont comprendre quel est le thème que nous pouvons faire sortir pour telle année, thème international. Et les Congo aussi, il y a un thème national qui s'adapte aussi na makambo ya biso eza na mboka. Donc je disais que un droit n'est qu'un droit lorsqu'on sait d'abord que c'est un droit et lorsqu'on sait les défendre. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, la Ligue des femmes congolaises pour les élections, notre association qui regroupe les femmes de la majorité de l'opposition de la société civile, nous avons dit que une femme en politique, la politique la change. Mais maître, pardon. Mais je termine d'abord je prends cette phrase. Je prends. Nazu phrase na wana. Parce que tous na maman Chantal Tobanda déjà débat pour na répéter pour bateau peut-être landa quitter. Tant to conceva qui plateau o nande ko sango tolinga qui to la kisa ba femme mususu tant sango ko tebi singa bi to benga maman Chantal na bi te sango bango déjà ba pouvoir to luka basi o ya sika o bazo ka soni o bazo banga ko leka na TV mais malheureusement to moni pasi ba boyi ba mususu bazo banga mais maman Chantal non maman Chantal beaucoup de femmes vous accusent. C'est la même question pour maître Mimi. Beaucoup de femmes vous accusent. Bino basioyo. Beaucoup mi na moi conformisme mais déjà boyebi moi ndambu que bino nde bozo sala ke baninga ba avancer te maman Chantal yo yebi sanga non au format combien na partie na bino oza communicatrice nga chaque jour na mona ko na ba plateau à télévision maître Mimi Kutu kolobate na mona ke ba plateau à télévision yebi sanga na MLP yo format combien de femmes pour le loso yo za te ba ya koloba na place na ndenge yo salaka et maman Chantal yebisanga na SID yozo formé combien de basi pour bazo accuser bino na kimunte mamabe. OK, merci beaucoup. Narobando lobake SID c'est en partie des valeurs. Tous on a 13 valeurs na SID au moins na nyoso za na école à président Failou et Sengeli Azanango. Nako cité na nukaka l'amour maman Chantal l'amour mieux formé parce que ngai nazali chargé à communication na secteur na ngai nazali na équipe SID comme et dans cette équipe SID comme la majorité ce sont de femmes et ce sont de femmes qui sont en ligne dans les réseaux sociaux qui sont même na niveau il y a médias merci maman Chantal tu réponse les femmes sont kaka soko tala na page Facebook nanga Chantal Moboni na publié basi oyo bazo sala musala. Merci maman Chantal, félicitations à vous maître Mimi au format combien bazali to bazate na MLP baza na lobby boye maman Christelle omoni MLP eza partout et biko communiquer. Premièrement, tu as chance à communiquer parce que le président Nabiso a un bon communicateur et un grand communicateur. Et na MLP, tu as eu formation na Yemoko Héros Vivant Franck Diongo. Et ngai na MLP, na eko initié programme. Nazo ba bien programme.
il y a communication, il y a parti. Na kati ya programme, oyebi que dans un programme, il y a beaucoup de projets. Naza na ba projet ezali na kati ya programme wana eza entre autres programme ya formation ya ba communicateur ya parti. Et na kati wana ya MLP ba mama Nana, ba mama Pauline Mukuna. Ngana le ba réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux mutu nyonso akoma na yeko commander nga lingi. Mais donner la ligne et le message que doit contenir une communication, c'est ça le but de notre formation. Okay, donc j'aide la classe montante. Nga na OCD poste pour nga pe ba kocha inga ya naza na obligation ya otombola ba vérifier maman mimi oyebi ya journaliste na ko fouiner Christelle maman chanteur on habitumba moi c'est obligé na ko fouiner na okene kotala na okeko tuna soki bo formaka ou pas parce que yo so auto so sala soki relève ezate c'est nul à rien, il faut former les femmes. Donc to passer na deuxième partie na émission ya émission maman Nana Lobamkie maman chanteur tozo zonga tozo kaka tozo à vidéo moko parce que tu passé na deuxième partie il y a émission na biso quand même so tozu basio ba yebi politique boy to ko fandara te to lobi makamo ba femme oui tozu ezaki important o pezaki important te to améliorer ango mena onyo so balobi eloko mutu ya makasi tozo zo vidéo moko o permettre biso to le deuxième partie émission to lobela ba mandataire public FCC na cash boyebi bon lobate pour kabola baolobelo ote toyo e bananu ezanini finalement mais na sengi vidéo oyo ya balayeur bande kona biso oyo ba kombaki tant biso to la pongi oyo bazolongola poso bitabe tant biso tozo boaka mais basali musala na pendant autant de mois et lelo bazola la libanda à la belle étoile parce que l'état est boyi kopé sa bango mbongo na bango eza violation grave il y a droit de l'homme mais non c'est pas non bolanda non image wana après on va rentrer sur ce plateau pour continuer notre débat 52 ans 52 ans obandai ko sala musalo malamu baza kofuta mbongo na yo ozape na bana alors si go baza kofuta yo te mokonzi mboka zo yokayo ba congolais no bazo yokayo pesa message moko na mokonzi mboka na pasi yo za komona ndenge bandeko na mino baza kokufa. Merci pour la liberté singa papa. Musala oyo leto bandaki na tanga matata ponyo en 2012 tozalaka na pasité matata ponyo bandaki kofuta biso bien ata soki tosala retard ya 3 mois au moins na bimisi 2 mois bala mo tozimbong na bonne année pas so fêter na biso elongo le 25 décembre na Noël tozo fêter biso na ye pas kopesa biso mbongo ya bonne fête ya bonne année à part salaire pas à part tozalaka na biso bien ole matata ponyo yeko kende ba yeko cha badibanga yeko sala biso na janvier février mars ya 2017 atikala kofuta biso te janvier tina mars atikala kofuta biso nde pasi nyoso e banda kawana ayeko bayeko longola ye bayeko cha Brino le ba te Brino la ka kofuta biso nyongo ya badibanga e koma na tour afuta biso sanja na ye bayeko longola biso ba memi biso na finance na finance to komi kuna to yeko sala 5 mois afuta biso te na 5 mois wana nde ba payeme banda kiwana babandi ko pesa biso siko to yeko déclarer on doit pesa biso 1 mois tina ndenge papa Félix ayeko ko donc papa Félix akoti wana nde yeko koma flippé basi double ba ofuta biso te basi ba chef na biso na ba bureau kuna kaka to kende ke réunion bo sala musala ba kofuta biso na tozo ko kaka na musala ya pasi ya moi papa pesa kai musala ya pasi ya moi kanisa moi ndenge ngolo bandaki musala na 6h moi nyonso na nzoto musala ya risque ebele ba kufina ba accident na musala o ebele ba tikali ba filme na musala donc vous senga mbongo na bien sikoyo bozomona ba ofuta biso te to ko za décision kaka voilà ya cabinet ya sika to koma kuna tokende ko déclarer wana isi ba expliquer na minute bozo lukani ka mbongo na minute papa to sali 4 mois to lala libanda to lala libanda na primatira to zolala to zela olingi ba pesa bino nde mbongo nde tina na besoin ya mbongo. Très bien. Parce que soki bango abomé musala na biso ya ONG batika na kini bopeto na bango batika la na bango akomi ko ambuya biso na kini bopeto on diente biso to zabata kini bopeto to déclarer mbongo de bafuta biso te zela ba libérer biso nde muto na lobi boy yo moni ke bato wana
baza ko privilégier kini bopeto oya bino nde baningi kofuta bino te ngambo ngwana. Alors mokonzi mboka zolanda yo ba congolais pe bazolanda zwa makasi loba ata mukieme loba olingi basala nini ko beta lisolo te po si ba yo ki makambo. Olingi bafuta biso mbongo na biso bafuta biso to koma ba fazer ba binisa biso na bandako tozo lala libanda nde toza na besoin ba pesa biso ka mbongo na biso. Très bien. Toza ba journalier jamais yara aussi lisa yara aussi lisa papa na mbuka nini pays nini zaka journalier babombele mbongo pendant 10 mois oyo kaya Congo tokomona bosko tokoma bakuluna na mutoki na ngai omoni bona kata ni na lina kata la lukolo asala tout obondeli président tolala ki liboso ya porte na ye tofuka mini ye na Kabila na ma Olivier ba okila biso mawa tozana ba mama ya mikolo tozana bana babengani biso na bandako asunga biso mutoki na biso bafuta biso soki ngubila alingi azwa biso akozwa biso ava tosala mosala na ye bafuta biso nde salaire ya mutoki na biso. Très bien, merci beaucoup. Oui ndeko papa yakana yo to aussi sana yo ti hein. Oui papa. Merci wow, c'est ba image bino boyo ka ba image eza éloquente ezoloba maître Mimi nayebi que parmi ba image on s'est retrouvé au moni lemsuba papa ba maman na o banda okomba na sia moyi o lelombo na bango pona ko pesa bango mbongo na bango il faut ba sala ba émission il faut ba ye pasango il faut ba luka honorable Christelle il faut bon mais pona on so bona musa ezaki facile ba salipe ba prester siko pona opesa bango mbongo na bango et comme ko olala liboso a ndako président ko kende pas premier ministre abiyete abwakeli ministre à finance abiyepete enzo rende premier ministre tinda kité et Batouana, je vous apprends que bakomi déjà kokufa siko eloko ezo lekelanga soki ka okufi babimiseli mbongo nao nazo comprendre c'est quoi le problème maître Mimi pesa non moi 1 minute kaka avant to le kanatem na biso moi point de vue non 1 minute naina loba que gouverner c'est prévoir et j'ai à ping pong ilunkamba ministre à finance ilunkamba ministre à finance ping pong waneza ko faire avancer République T. Je crois que le premier ministre doit s'assumer. En vertu du principe, il y a continuité à l'État. Le premier ministre a solo là, na baibazo komisa mboka na biso bopeto parce que même dans Msalo bazo ça il y a aussi à redire, ça il faut le dire aussi, mais ils ont travaillé. Ils ont travaillé, l'ouvrier mérite son salaire. C'est un droit pour eux de revendiquer qu'il soit payé. Babenga bango, bafuta bango mbongo na bango, baza ba père de famille, baza ba responsable. Il faut pas confondre Kimbo Petona Musala o bango bazwaki. Et puis barrière wane uti depuis matata ponyo, ekiti badi banga, ekiti tibala, et yesu qu'on a ilunkamba. Quelle responsabilité d'un gouvernement? Maman Chantal, toi qui crie à désespoir, bah comme tu sangi ça, babi na président Kabila, na maman Olive, na président Tshisekedi, bango nyonso ba sangi si bango babi pour basaka na posa solution likam na bango lobi ni maman Chantal en 1 minute hein. Namboka o batu ba otia 15 millions na poche. Namboka batu ba oza 200 millions. Namboka batu ba olia ba 70 millions ba 1000 écoles par an. Namboka batu ba za ko mbongo responsabilité exacte. Namboka boy moto akotambola azosaka na ba dollar o bomo na étranger na conseil ko bamba batu ba dollar masse salariale ya batu na nyoso esa combien o mboke ko kozanga ko futa bango yangwana e andeli solo moi et mon écurie d'abord et un peuple d'abord te na lingina bakna rectifier loko moko na lobaki formation tozo sala na au niveau ya parti na biso to pesa la ligne à partie idéologie to former pour bateau bâti communicationnel et puis bah se lancer les comme la réseau oui qui merci beaucoup maman Chantal to les cana deuxième partie émission na biso to ba qui to dédié donc na ba mandataire public bomoni FCC cash bango so ba kabola ba lobate ba ça concentré ba finga na sous-souté to éviter ceux bon nager to bon nager te ba concentré maître Mimi avant non yom to fongola débat. Mais avant d'en faire le débat, maître Mimi Azana cache toi dans la mouka naïeba. Non. MLP. MLP. Mouvement Lumbi c'est progressiste. MLP et Kamami na mwana mboka l'héros vivant Franck Diongo.
to se retiraka na élection. Donc makama élection bazon ndongwana wana biso to wana kate. Et puis de nazo kende mama ngala za mathématicien te 1 + 1 égale à 2. OK, merci. Et donc to kondongwana bazon ndongwana FCC cash biso to lobaki démocratie na dictature basangisa yango te. So sangisi yango ekokoya na crash. Donc ngolo batoza ni du cash ni du FCC. Non, de la muka. Toza pe na la mukate. Toza nulle part. Toza na plateforme moko to biso to kumba melo bato ana bango toza te. Biso to longwa ki na ba élection, ba batikala na ba élection bazo ndongwana na problème na bango. La muka lobi yaza na président élu. Kasha lobi yaza na effectivité à pouvoir. FCC lobi ngala za na majorité parlementaire. Biso donc pour le moment vous en êtes indépendant. Biso to dépendre na mutute. Yangwa nozo mona ba ligne na biso ya MLP tozo dépendre na mutute. Soki la muka sali malam tolobi la muka là tu as bien fait. Soki la muka sali ma bête tolobi non, ça ne peut pas passer. Président de la République a sali boye tolobi oui. Soko sali ma bête tolobi budget wana ya 7 milliards ya ba congolais te. Tolobi mabunda tu ne peux pas parler comme ça d'un chef de l'État. On est là pour des valeurs et des principes. Mais curieusement, Maître Mimi, tu as remarqué plus dire il y a président, on dirait côté la mini président en français, on dirait mais papa Félix Tshisekedi nous a bénéficié pour il y a eu un moment ndongwana qui net na assemblée nationale la présidente il y a assemblée maman Bundo Tangi Kombo tout le monde qui vraiment président qui au fond a sali ba mission pour défendre président Félix. Il n'a pas défendu. Non. Maman Christelle, on ne défend pas le président Félix Tshisekedi. On doit bâtir le Congo sur des valeurs. Valeur, c'est un ancien député, c'est un co-rédacteur de la Constitution. Azalaki Nassan City, le MLP signataire de l'accord global et inclusif. Quand vous parlez de Banyamulenge, vous voulez mettre ça sur le dos d'une personne. Au moment où à cette époque, la Mouzitou et les Palou étaient à San City. Et UDPS, Bazaïba, pour le compte de l'UDPS était là. MLP lui-même, Franck Diongo était là. Quand il dit la vérité que j'ai signé, quand il dit que UDPS avait signé, quand il dit que les MLC Jean-Pierre Bemba avait signé, on a les devoirs de vérité. On ne peut pas conduire un peuple en mentant tout moment au peuple. On doit baser notre lutte sur des valeurs et sur des principes. Merci et beaucoup, nous ne luttons pas contre une personne, mais contre un système. Est-ce que le système, que voulons-nous du système? Nous voulons que le système change. C'est quel système, maître? C'est le système que Kabila a laissé ou bien le système que Kabila partage maintenant avec Félix? Parce que Félix Tshisekedi fait partie du système actuellement. C'est quel système, maître? Christelle, nous sommes des politiques et puis on doit orienter. Le peuple a besoin d'une orientation. Les systèmes politiques, les systèmes de gouvernance, nous voulons qu'il y ait un changement. Nous voulons que le pays soit dirigé sur base des valeurs et des principes. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Maintenant, la méthodologie qui va nous amener pour que nous arrivions à un état de droit, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et nous contribuons, les MLP est en train de contribuer pour que cela soit mis en place. Vous êtes député, vous savez ce qui se passe au Parlement. Et vous savez la limite du Parlement par rapport à l'institution président de la République. Un jour, Christelle, je te vois toujours quand tu fais tes jeux. Jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet, quel sommet? Si tu arrives au sommet. Donc toi, quand tu seras au sommet, nous venons encore pour... Non, mettons les bases, mettons les principes pour que ça modératrice, il y a talk show Nabino, mais je voudrais quand même avoir votre point de vue. Point de vue à MLP par rapport au mandataire public. Maître, en tout cas, j'avoue que je n'ai pas compris. So boza en cache ton à la mouka, mais j'ai compris que vous boza nulle part. Mais tendance n'est-il? Moi, mini président de la République. Maître, s'il vous plaît, je vous pose la question. Quel est votre point de vue par rapport à un mandataire public? Tomoni FCC na cache bafandi kimia. Tant bazo kabola ba poste, alors qu'avant c'était beaucoup nager, beaucoup kende. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le domaine n'est pas mandataire public, il faut la politiser? Ça veut dire que pour la mandataire public, il faut la kaka na FCC ou bien na cash, alors qu'il y a des gens qui ont carrière dans l'entreprise, ils ont comme politique, état des droits au tozo luka mettre au lobby to comme la mona façon on a point de vue na bino zandi. Maman Christelle, yo kwa liboso na regretta ke ali que au moni régime outi koleko ya Kabilo yo. O kenena oseso moni au PPRD OCC. Au kokende na Sonas PPRD
dissonance jusqu'à présent ezali nazo on a oloba jusqu'à présent na entreprise publique ezali. Or entreprise publique ezali place au batu bakoya na ba coloration politique na bangote. Il y a des enfants maison bao ba vandi pe bazo ko s'attendre un jour na renforcer ba capacité na ba kisamayele azape na ba projet pour na ko booster ba entreprise wana. Question na yo eza fondamentale, doit-on continuer na système ya partage ya gâteau au niveau des entreprises publiques? D'emblée je te dirais non. Le MLP n'est pas de cet avis-là. Okay. Les MLP qu'est-ce qu'il veut? Prenez une personne qui a une capacité managériale, qu'il soit de cette entreprise ou qu'il ne soit pas de cette entreprise, mais qui a la capacité, qui a une vision, parce que lorsque vous n'avez pas une vision, vous voulez avoir un poste pour le plaisir de l'avoir, sans avoir un programme, une vision pour cette entreprise. Regardez une entreprise comme la DGI. Il y a beaucoup à faire à la DGI. Merci beaucoup, maître. On a saisi. Merci, maître. Merci beaucoup. Maman Chantal, Boni président. Président en France, en États-Unis, président Fayulu. Merci, président Fayulu Aza très bien. Aza qui en France, c'est quoi Aza déjà na niveau des États-Unis d'Amérique. Mais président Zobi Matro, est-ce que vérité des urnes en auto Zelanka Libanda ou bien Awanakati, président enfant d'atteint à les États-Unis, vérité des urnes kaka. Président Osala Moussala, président Zobunda, parce que c'est le seul commandant du peuple Otozane Lelo, le président élu légitimement élu par le peuple au Moutounio soyez biango ata pour na intérêt politique ou bien peut-être ba mosusu pour na made soit ba na ebe kendete ba ko le ba autrement mais conscience ba ki makangote président Zabien il faut abima akenda ki na France parce que ebi ki atanga ki na institut supérieur à gestion ba benga ki na France parce qu'il fallait ça la cours moko doing business ndia kendaki kusala yango po akabama mayele na ba génération future. Et à part wana za na ba dîner conférence ozo sa na États-Unis aza invité à sala yango pe après wana azali pe na moi ba contact mususu fazwa parce que il faut jeunesse na biso ezwa ba vraie valeur et puis vraie connaissance pour maman Chantal ba mandataire public Balobi, Tozo Kabola, 65% pour la FCC, 35% pour la cash. Bon, là, les nombres d'ailleurs, ça nous importe peu. Mais Biso Tozo Tuna Kaka, est-ce que l'entreprise publique est obligée, est à la prise en otage par les politiques? Point de vue Nayo et Zandengini. Par rapport au point de vue Nayo, et puis pose à porte-parole, il y a SID, point de vue Nayo et Zandengini. Ok, na obandanan koloba, kolandi samandenge Nayo ki maman Mimi Azoloba. Bango bazana bango na libanda bazotala bazani na cash ni na lamuka ni na FCC bazotala na ebike ndeko Frank Diongo azali penza soldat o penza abundi penza tumboyo pona koluka changement ya solo na mboka. Alors balongwa ki na processus pour être baloba ki ezaki corrompu mais tozo constater kaka que bazo soutenir fruit à processus corrompu. Et ça un peu moins ndenge msusu. Et maître Mimi baza ba indépendant. Donc dans ce pays il y a un président de la République. Excusez-moi maman. Le pays est dirigé par le président de la République. Votre temps de parler. Maître Mimi. Parce que le but pose à peuple parce que la cible ma valeur. Sur le plan, je comprends aux juristes sur le plan il y a l'égalité, le but nous avons un président. Mais la légitimité vient du peuple. Et ça président autopona quitté. Donc voilà ligne na biso to défendre en tina souka. Na constaté que un processus corrompu donne un fruit. Mais quand on soutient le fruit, pourquoi pexer batuba qui est une élection? Pour ma mandataire apparemment Chantal comme si ne passe par rapport à ça la question j'ai le droit de répondre. Vous avez eu le temps de parler, d'expliquer votre indépendance parce que le Bible peut sa valeur. J'ai aussi le droit, comme c'est le droit de femme, d'expliquer que je suis du côté des valeurs, il y a vérité des yeux. Alors, il y a mon lobby. Par rapport à ma mandataire public, c'est déplorable, mais c'est la continuité. 18 ans, Yandoro Kabila, peuple a sanctionné qui a boya Kiango. Le lot, on a que critères pour la mandataire public, ezali compétence.
capacité managériale T, compétence T, ils ont profil T, mais ils ont entre guillemets bateau bazali bajaloliste ou bien bazali d'accord ya ko porter tina souka bantivaleur mokoboy. Parce que moi je ne peux pas comprendre que lelo bateau basali 18 ans au pouvoir, babomi Jekami, babomi Niba, babomi Onatra, babomi entreprise nyonso, bateau national basali plus de 50 mois impayés. Batou bazol la partout entreprise à l'été. Si maître, vous aurez tout le temps. Non, vous avez le temps de parler, maman. Je regarde maman Chantal, pas de problème. Oh là là, je ne peux pas comprendre que Batouana ou Balaxi incompétence na bango, basa le majorité à entreprise publique. Ba état à entreprise on a mes andengeni. Ba kopé sa nini na peuple. Peuple sengeli ayeba que tozan elo kwa kozela wana te. Donc ba yende ko achever entreprise wana bazomba ba action et comme ba nouveau riche politicien. Merci maman Chantal pour comprendre. Maître Mimi, dès qu'on revient, ça sera votre tour. Yum tozong na vidéo oyo. Mais avant ça, tozo senga vidéo moko bana nyonso a Kinshasa, ba ebi cimetière o ezalaki na Sayo, hein, na Sayo cimetière à Kasavubu, ba robenga cimetière à Kasavubu. Et depuis un temps bomona ki ba commencer la bilanga na mais bato ba le kana mikolo ba mona que vers 2h 4h batumo bayaka ba clôturer ba kei. Alors na ebi ki bozo ba plus ample précision lobby na papa Sangoye moko concernant vidéo totala. Mais ce qu'il y a à retenir dedans boye ba ke tantôt place wana ba libanais ba somba na 2017, tantôt place wana ba chinois ba lingiango. Donc et ba chinois et ba libanais ba limba tonga sur mikuwa ya ba koko na biso bolanda élément associé à moi bilangue bané na 1995 na 1995 ndebo bandaki yango esika obino bozaliao boyibi kezalaka cimetière na kala papa toyebi nyonso za silezaki cimetière toyebaki nyonso bokomaki awa ndenge nini na lisolo za boye tanto bandaki awa to bandaki liboso na balabala tango Mobutu alobaki président Mobutu alobaki que restitution le manche tango alobaki restitution le manche nde alobaki basala salongo awa bakata makambo nyonso tu nde tokataka awa na libanda kaka wana bino moko wana biso moko nde tokotaki le gouverneur Kabaïdi le aye alobi te ba mama ukota na kati kuna bo bana kosala ka po kimia zala awa po zamba zala ki makasi moko lekela kite nde to bana ko kata malembe bana kosala bilanga ba mama bana kosala bilanga biso pe te ko kuta ba obe awa to continue. Très bien. Alors ndenge boyo ko koba epusani mikolo ebele na kati ya bilanga awa nde ozana ba mama bozaka à peu près combien? Ah, tozala à peu près 650. 650 mama ba o basala ka bilanga awa. Na mibali pe baza ko sala. Alors bilanga awa bambula nyonso eleki. Est-ce que l'état ta mokolo moko depuis bokotaka na Kabaïdi mokolo moko l'état ya déjà ko yebisa bino bolongwa na kala mikolo te na kala c'est ça. Na kala tito comme l'état na ndaya ko longola biso wate. Aya waka obuka ka bato basomba kaka awa. Mais biso batabilanga na la dérange biso te tolongwa awa. Depuis boye awa. Bato basombi bato bameki ko somba awa. Et si salami mbalaboni bato bayebo asombi bato bayebo asombi combien de fois déjà? 6 fois. 6 fois déjà nde bato komeka. Bazo ya ko somba babuki basomba buki basomba buki. Biso tikala kaka awa. Bato bayaka ko somba balobi ke bango nde bato basombi. Bapesaka bino bato bozosala bilanga mosolo po bolongwa to balobaka na monoko bolongwa biso to sombi awa. Dako bomba te. To mona kaka Shoprat mdaya kaka awa wana babuka ka bango batandako bapesa biso 100 francs mo côté Shoprat ka mdaya ka solaka likolo ba mama ba se retrouver raté yaki na bazwaka te mo même pas $1 na mama moko yango wana l'état pa mona ka ke ezape ndinga logique te ne bazwaka mabele oyo ayaki abuka ki ba mama ba vanda kaka awa. Alors sikoyo lokola lelo bino bobenga ipona lisolo moko tozwa makamula ite pasi na bino lelo ndenge bino benginga boye lelo toza na mois de mars surtout eloko yango nde salinga pasi nga bina sanza ba mama mwasi bakoko sakana ete mwasi aza moto alokumu basi nde bakendai kotala balobi Yesu azali so na nkunda te ba mama basakana na bango te soko lingo pambwama secret ya biso ba africain toyebi kangama na mama soko za na mama nzela ezofungwa
eloko na bino pasi ezani ndenge bobenga bolikambo ezani likambo ezali na minute oyo na somoni batolo wana wana batolo wana tomoni kaka po biso ministre provincial agriculture ndapesa biso mikanda abimba mambo vana nanu awa ti leta wana kozwa mokano alongola bino awa bon tomoni kala mbala moko batolo bandi kobeta mawana to tuna o Safricom yes Safricom ango oya ndenge na solo asolo nga leta wana ti apesa biso mikanda po to vanda awa bongo sio to kele ndenge nini ekomi o mukanda ni o mukanda ministre agriculture ndapesa biso to vanda awa okay okay kwa kebisaki abi na burgomestre boy ba mama bazali wata 1 cm ko longwate sans que ngana yeba c'est problème ezali faut de bisaka burgomestre on te kene pas burgomestre makamezo le cas burgomestre pa ya tali alibi makamezo le cas on comprendre te boya na mikanda ko ba mama batika ki bango kuna pour burgomestre ayeba ki mabeleza na bato wana siko bino boye wa bozo tonga tozo comprendre te boya na mikanda ko to yeba soki ndeni zo lekela awo mbala mo babandi kobenganga okene ke so conservateur moka ye azoluka yo bo négocier monga binga za kono mabele te ndo bakomi kobenga yo bakomi kobenga ko bapeso kanyaka po yo sundola ba mama ozwa mbongo na ndenge na yo ngala lobi te burgomestre aza kuna. Merci. Ndeka na bisibino donc besoin plus ample précision. Lobby n'a pas sango mais c'est choquant maître Mimi. Mboke kei mboke kei ba place nyonso ba libanais ba chinois to moni ku place Pelustor ezalaki Pelustor ezaki le wa représentation et économie fierté na biso melo to moni libanais a déposé o ya ye pour non laksabino vraiment que na zu esika maître à part makambo baki oloba loba no makambo non ya Maman Christelle, oyebi nde na MLP tolobaka moto abomi Congo lokola Kabila zate moto abomi Congo lokola Kabila zate totalika ba mama oyot ya cimetière à Kasavubu. Est-ce que oyebi ke bandal na pépinière place batongi oasis lelo mundele tango asali bandalungu amoni ke zanda kwa mike ya ba pigeon alobi na tela bango awa moi esiko zambo amuke oyo bazwaka mupepe po permettre bango balala na bandako wana mais lelo batonga oasis eza ya l'état congolais Shoprite batongi wana eza ya l'état congolais na leki wana ndeko soko tali lelo respect nini yango toza nango na ba mort ya Congo. Il y a beaucoup des atteintes au respect du mort kobuka tombo c'est une infraction. Et bon, yo procureur général, Moussa les Akaoyo Kamimi Angela Leka qui a lobby contre Kabila au Kangiye. Et puis Moussa lobby boye oye kozwaye. Ce sont les atteintes, c'est mon sujet. Souka o Mapunda wana c'était en 1987. Donc 50 ans le kokite. Eza sujet nanga ya travail, il y a troisième graduat. Les atteintes au respect dû aux morts en République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. Je l'ai traité moi, la faculté de droit à l'université à Kinshasa. Sujet nanga ya troisième graduat. Donc, kozwaka katombo wanomoni kwa wana, kokwa isango kaka, c'est une infraction, on doit t'arrêter. Parce que tu as porté atteinte na droit, na respect autozo pesa, na baïba koufa, baïba biso, ba précédé biso. Et j'ajoute l'élément au Wutikoloba. Dernier mouton bakunda na cimetière, on a sa date de quand 1987. Mais quel est le rôle de l'État congolais? C'est de réguler. Et justice, tout moment que c'est la justice qui élève une nation. Tant que justice n'a biso, et qu'on a justice, il y a 2 poids 2 mesures. Moutou a un pouvoir, so ka yé abou kataba nzeto onyoso babouki et à rendre compte na moutoute la redevabilité. Il y a mon moni ML parzo le baké. Biso tozo continuer bitumba oeza bitumba sur des valeurs et sur la vérité. Mais pas la vérité des urnes. Nous ne parlons pas de la vérité des urnes. C'est bon. Nous ne parlons pas de la vérité des urnes dans notre combat, nous parlons de la vérité. Parce que la vérité des urnes suppose, lorsqu'on proclame une élection et qu'on dit la CENI a proclamé et que tu sais que toi tu es élu, tu sais que la Cour constitutionnelle là, c'est la Cour constitutionnelle de Kabila, tu es allé là-bas. Nous avons la jurisprudence. Papa Tshisekedi avait été élu. Lorsqu'il a senti que la Cour suprême ne l'avait pas
la CENI de l'époque ne l'avait pas proclamé, il avait proclamé Kabila, il a dit je ne vais pas aller à la Cour suprême parce que c'est la Cour de Kabila. Maintenant, du point de vue légal, vous êtes allé là-bas, vous n'avez pas eu gain de cause. Est-ce qu'on doit continuer sur la vérité des îles? Non, on doit chercher maintenant l'impérium. Parce que le président Martin Fayulu n'a pas l'impérium. Il n'est pas président de la République. Ce n'est pas lui qui engage les Congos. Lui-même a adressé une lettre pour demander la réforme. Il a adressé à qui? Il a adressé à quelqu'un. Point de vue naïo, tout point de vue à MLP. MLP, vous avez pensé bongo? Je suis le porte-parole du MLP. Lorsque Maman Chantal dit que nous soutenons les fruits, il y a corruption d'après, il y a on a expliqué tout. Combat vérité des urnes. Ce sont des principes du combat. Ce sont des principes du combat. Nous sommes dans un parti du combat. Depuis quelle année nous sommes dans ce parti du combat? Nous connaissons les principes du combat. Nous connaissons les valeurs du combat. Voilà pourquoi j'ai dit à Maman Chantal, n'allons pas dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui nous avons des résistants. Nous avons des résistants aujourd'hui. Ce qu'eux devaient réclamer, c'est l'impérium. Ils sont en train de réclamer l'impérium parce que pour décider, c'est le président Martin qui a été élu. Mais il n'a pas l'impérium. Ok, merci beaucoup. Il n'a pas l'impérium. Maman Chantal, tu comprendre, au Lobaki que MLP baza en position, parce que baza conscienté, il fallait ba Lobaki fouiller un processus, et ça fouiller ma baie. Maman Maître Mimi à répondre, ok, vérité des urnes. Donc tu sais comprendre que position MLP zaboué, position SID zaboué. Mais Maman Chantal, s'il vous plaît, na lingi vraiment à moi commentaire par rapport à l'image au totala. Mais bien que ça réponse aux c'est Maître Mimi, mais surtout l'angle il y a ba étranger au bazo zoa. Partout, batik, partout. Est-ce que vous avez balkanisation? T'es ça la mana Kinshasa. T'os la balkanisation et ça la mana Est. Mais oyo, ba chinois na ba libanais, bazo wele là, ma belle ou ça qui cimetière ba, ou ça cimetière ba koko na biso. Olobini Maman Chantal. Oui, merci. Ezaka tozo zonga, na toza sous occupation. Sous occupation parce que si tozo magande toza na Kalina. Ba flamand, c'est ba mindele bazala ba congolais ba okotate. Pozo mo la banda kunyoso. Kaka bango ba osombo ba chinois ba libanais bisika nyoso. Donc l'état congolais est même incapable azana siko ya ko sale loko moko boye etika la pour l'intérêt national. Aza incapable. Mais ce qui to lobela makambi ba mort wana. Bazo salango eza à 200 parce que les loko pozo futa bien. Tellement zalele ki na mboka passe ezako pozo futa bien ezali ba cimetière. Yango monde ba commencer à biso ba cimetière ebele privé ya bango ba politicien na ba morgue pour ba to futa ba mbongo bazo kufa ebele yango cimetière ils ont marché pour ba passer comme vrai comme. Et pourtant ceux qui ont fait ba recherche comme moi na Accra na Ghana ils ont une entreprise mo sala ba cercueil. Bazali ko revendiquer que ba oteka sous mingi te faut l'état subventionné bango ce qui te ba otia bat na congé technique mais na Congo ba konzi bango moko ba osa ba cimetière na ba morgue yango lozo comprendre respect na mort ezate respect na texte légal ezate. Donc 50 ans que tu coquité pour la mona que place wana ezali sous cimetière et même s'il faut zonga sous cimetière est-ce qu'il faut qu'à expatrier bazwango mais na kotika ba imboka boetende de cristal na minute na ngai nazo kaka Maman Chantal soko luko répondre nazo répondre ete nazo pesa peuple ayeba peuple faeba ke Papa Etienne personam akendaka cour te yemoko matindaka batu na cour il faut batu baye bango lelo toko ko sa peuple te yami balé la vérité des urnes c'est le respect du choix de l'électeur tout court ya monde to lingi to asseoir na ba valeur to sengi réforme pour que tozoma ba élection anticipée mais au sengi réforme pas nani tokende na ba élection anticipée maman za journaliste était nazo poste na tigre tana maloba sengi réforme peuple a eu besoin de sortir de crise pour expliquer yango vérité même zamba bible nazo citer parce que tu n'es ni chaud
ni froid, je te vomirai. Ce que vous avez kabango koloba, toza na position T. Mais tant que vous avez kabango koloba, vous avez position na bango. Merci maman. Donc tant que c'est politique, la qui sa peuple position. Merci maman Chantal. Maître Mimi, le peuple a vomir bino. Toza ni chaud ni froid. Les peuples ne peuvent pas vomir les héros vivants. Franck Diongo, Songandila, Molangia Pembe. Yenga Olaksanzela te. Ah Songandila, Zolaksanzela, prophète politique. Abimi na boloko, Félix Abimi si apesi grâce. Alobi cache na FCC mariage en éco zalate parce que les porteurs de germes de crash. C'est Franck Diongo qui l'a dit. Abandi Félix. Maître, on est comme ta personnalité. Heureusement non, kill ta personnalité. Heureusement constaté en gros. Maman Christelle, kill ta personnalité parce que n'entends comme Franck Diongo. Bon, Maître Mimi Angèle, allez quand on a plateau. Ayebi Sarabino que yo aussi la Kabila te aussi de Félix parce que la coalition FCC cache basango balobi ezali occulte. C'est la maman Chantal. Maman Christelle. MLP à la Kisaka position, c'est connu de tous les Congolais et le monde international laissé. Alobi basali plein à sortir des crises. Ba soumettre en wepanan. Atanga kaka. Dialogue Kokendaki na résolution ya dit ça ba tokendaki na Félix biso to soumettre pas Félix Félix Azali légitimement élu pour soumettre un Kabila Félix Azali candidat à élection de Poali comment on va soutenir fruit à corruption Maître Mimi oh là là c'est très important le quoi bolo banga mon nazo conclure pour la bino donc ngamo na ngatana nga parole non maman Christelle s'il vous plaît c'était mon droit de répondre. Nous sommes sur le droit des femmes. Au répondre tu as répondu moi aussi ça demandait que je puisse répondre. J'ai dit ceci on ne peut pas tromper le peuple. Moi je comprends non je comprends que Barofin a Kabila parce que Kabila ndakangaki ndeko Franck Diongo c'est normal ba finga mais dans le soutenir Félix maman Chantal maman émission maman Christelle maman Chantal promettre nga koloba lisuté promettre nga maman Christelle na lingi na aider on a te ko aider nga ite na résumé pour na na maloba misato na ngina lo ba maloba misato to premièrement Bitumba MLP za au fingate maman Chantal je suis désolé. Maman émission bosolo na politique eza bosolo na politique politique oto sala ya bosolo ya lokuta te bitumba ya MLP za bitumba ya kofinga batute bitumba MLP za bitumba ya ba valeur na lingi population atia na moto na yeke MLP za na tango ya kofinga Kabila te. Nous ne luttons pas contre un individu mais on a lutté contre un système. De ya liboso. Première mise au point. Deuxième mise au point. Na lobby boye. Bo sali plan de sortie de crise. Bako appliquer ngo wapi na Congo. Maître lobby ngo te. Zela maman po tozo sa na bosolo te. Bo sali plan ya réforme. Mais eza adressé na qui? Na président bako tindango adressé. Mais maman Chantal, tu as parlé non maman? C'est pas adressé au président, faut pas tromper ce qui bino bo sali plan à sortie de crise. Ata oké na Addis Abeba, ata oké na Nations Unies, ata oké na Union africaine. Ba osai lango wapi? Na mabela Congo. Mabela Congo ba Congolais. Memboka ba na Congo mboka la biso. Il y a un président patrimoine congolais. Félix président Aouti de Kwambongo lobi il y a eu un mensonge spectaculaire. Batu nyonso ba dénoncer. C'est pour dire que bango balobi enrichissement illicite. Alobi coalition occulte. Peuple adjoti bango on demande pas Ndeko Félix et Assalissa plan de sortie de crise. C'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun dirigé par Félix Tshisekedi. Patrimoine commun dirigé par Félix
c'est lui qui engage. Merci. C'est un fait. Même l'Union africaine, même OIA, c'est un fait. Ne fera que par Félix Tshisekedi. C'est un fait. Alors, c'est ça. Soyez clairs et la vérité, maman. Donc, vous soutenez là. S'il vous plaît, nous sommes quand même, c'est notre jour. Il y a moyen que aussi c'est là qu'on a grâce, na beauté en tant que les femmes au basi ba olanda biso. Bon, tout le monde m'a beaucoup cassé. Ça chauffe, tout le monde m'a beaucoup pardon, tout le monde m'a beaucoup ma chantal, tout le monde m'a beaucoup ma chantal, tout le monde tout le monde m'a beaucoup. Nga aussi ça descend aussi ça té. Lelo eza formule particulière na penser na basi nyonso bolanda biso au bazaki scotché na télévision na bango à la femme congolaise, cette femme qui mérite tout, cette véritable héroïne. Moi si atanga te mais atangi sa bana na ye. Moi si aboko la bana na ye moko. Moi si ya veuve ami pesa et pas nzambe. Moi, je suis assemblée la Mokanaye et je pense à toutes ces jeunes filles qui sont à l'école, qui sont à l'université. Merci Boyambi Bisso, Lelo. Merci beaucoup. C'était une émission spéciale. En tout cas, dites merci à Sango qui a permis ma camono ce samedi. Devant essayer Maman Boya samedi le 14. Oyo bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya mboka.